asala alingaki kosunga nzambe esuka wapi lelo ebele na bato baza kokende lifelo mpona kosambelaka nzambe ya lokuta à cause ya Abraham. Olingami ndenge totangaki Bibilia, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Na posa na biso, na makanisi na biso, wana eza bomoto. E bomoto eyokanaka na nzambe ata mukete. To mekempeko ezoya nsima elingi koloba nini? Bosenga na yo, baposa na yo, tika nzambe asosolisa yo yango. Bible lobi na Matthieu chapitre 6, tolobaki na verset 33, verset 31, soko tali, elobi ne dites pas que majoronu, que waronu, et de quoi c'est renouvelé. Bato ba yebi nzambe te, nde balukaka makambo wana. Kami nzambe azal malamu lisusu alingaki tokoka lisusu kokutana na bino na ko partageaka toujours maloba na ye nakanisi baye oyo balandaki biso na message oyo euti koleka tolobelaki na tina na lisekwa la résurrection est certaine et tomonaki lolengekani Bibilia ezako monisa na biso que c'est vrai balingami nkolo Yesu ayebaki na kosekwa endenge nkolo ayebaki na kosekwa yo nanga oyo pe tokufi kati na nkolo Yesu tokoyeba na kosekwa. Lelo tozali na maloba mususu oyo tolingi quand même ko partager na bino na tina na kokutana na nkolo Yesu parce que balingami ndenge nalobaki na biso tango nkolo Yesu akoyeba na koya yo nanga tokoyeba na kosekwa soki tokozala deja tosi tokufi et soki tokozala nano tokufi te balingami tokoyeba konetolama to changer nzoto oyo tozwi nzoto ya nkembo toyebi na komata na mapata epaikani tokozala elongo na nkolo Yesu. Alors awa nalingaki mpe lelo ko partager na biso que bomoi ya boklisto tozali ko vivre na se na moi tosengeli ko vivre yango na lolenge oyo ekosunga yo nanga tokoka quand même tant tozala elongo na nkolo Yesu tozala mpe récompensé tokoka mpe kozwa moko na biso récompense na ye parce que poyo ozwa récompense lolenge na yo ko vivre lolenge na yo ko mema bomoi na yo ya boklisto nde ekoyeba kosunga tango nkolo akozala elongo na biso na mapata tokoyeba ko futama ndenge nini tozali kozwa 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 tokobanda na verset 11 kino na verset 15. Alors Bible elobi na biso nini? Verset 11 Bible elobi na biso boye. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense,
pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, molingami, nakanisi to yoki maloba na Nzambe, to lingi mpe ko partager verset moko. To bandi na verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Balingami, eza na ba témoignage bandeko na biso bakufa, basekwa, bandeko na biso bamona mboka na nkembo, bayaka quand même kobetela biso masolo wana. E bamingi bakoloba ke non molingami, ndenge ozali awa, osalaka boye. Ndako na yo na likolo eza inachevé. O bandako ya batu mususu eza na bakiti te. O bandako ya batu mususu eza penza na batolte. Eza na inachevé. Pona nini ba ofrande na ye, ba makabo na ye aza kopesa te, moye batonga ndako na ye eza penza te. Oui, balingami. Image ya bisika ya likolo eza inachevé. Elingi koloba teke yo nanga toza kotonga bandako tokovanda na lola. Bibili elobi ba bisika oyo ebongisami maboko ya moto te moto etonga yango, Nzambe moto atonga yango. Nkolo sazoloba, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Bisika ezalaka déjà. Nzamba si abongisa bisika ya yonanga kovanda. Mais po ozwa place na esika wana, esengeli ondimela nkolo lokola mokonzi pe mobikisi. Enkolo akendaki kobongisela biso place na ekulusu. C'est ça, na ekulusu. Parce que c'est sur la croix que yonanga tozali kozwa accès na mboka na nkemba. Donc molingami okanisa te ke ndenge ozali kopesa makabo na yo awa ozotonga ndako na likolo te. Lolenge na yo ya kosalela Nzambe awa ekosala ete yo okoka kozala récompensé na mboka na nkemba. Donc tango bazali komona mosala inachevé, elingi simplement koloba ke non molingami, lolenge oyo yo ozali kosalela okofutama te parce que mosala eza inachevé. Alors image oyo Bibilia eza kopesa na biso eza image wana ya kotonga. Et maintenant balobi awa na verset 11 que non okoki kotia fondation mususu te, kaka o esi tiama fondation yango nini eza nkolo Yesu. Tango nini nkolo Yesu azali kozala fondation molingami, nkolo Yesu azali kozala fondation na moment oyo yo ondimi ye lokola mokonzi pe mobikisi. Nkolo Yesu azali kozala fondation na moment oyo yo oyambi ye lokola mokonzi pe mobikisi. Soki oyambi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, Bibili elobi fondation eza kat na yo. Maintenant verset 12 elobi boy. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Bibilia elobi ndenge oyambi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi aza fondation. Esengeli otonga siko likolo ya fondation. E bapesi awa babiloko bato bazali kotongela na yango. Bamususu na wolo, bamususu na palata, bamususu na mabanga ya talo, bamususu na ba nzete, bamususu na matiti, bamususu na ba matiti penza ya pete. Maintenant Bible lobi musala ya mutu na mutu ekomonisama. Verset 15. Car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun.
molingami nzambe na bonzambe na ye soki alobeli biso makambo ya bonzambe na ye na ndenge ya bonzambe na ye moko na biso te comprendre. Maintenant nzambe aza kozwa elobeli ya bomoto pour faire comprendre biso elobeli na ye ya bonzambe. Lolenge oyo baza kolobela biso awa baza komonisa na lolenge ya bomoto ya kotonga. Fondation ezali likolo ya fondation batongi na or. Balobi musala ya mutu na mutu ekoyebana na moto. Ça veut dire na moto ekoya etumbi nyonso oyo etongami likolo ya fondation. Ndenge fondation ezikaka te. Mais oyo etongami likolo na yango nde ekoki kozika. Wolo ata moto etumbi yango ekozika te. Ça veut dire ekolimwa te, ekokoma poussière te. Oui, or ekoyanduka na yango. Mais ekotikala kaka or. D'ailleurs, moto kutu eyesaka lisusu or kongenga lisusu koleka. Ekolongole basalite na nyonso to. Mabanga ya talo lolenge moko, palata lolenge moko, ekoki jamais ko tumba mana moto. Moto kutu ekoyandula yango ekomi lisusu propre ekoleka. Mais banzete etumba make koma makala ti poussière. Matiti etumba make komi poussière. Matiti a pété etumba make komi poussière. Yango wana, verset 14, elobi, si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Verset 16. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Alors, Bible eza komonisa na biso awa. Eza na besoin ya koyebisa yo nanga tosengeli kosala musala de telle sorte que toyeba na kofuta matango nkolo akoya. Maintenant, ba illustrer. Balobi, yo ondimeli nkolo Yesu, c'est bon. Nga nandimeli nkolo Yesu, c'est bon. Aza déjà fondation. Ye fondement. Lo lenge sikoya etamboli na yo, etamboli na nga. Nde eza sikoyo kosala te toza kotonga likolo na nkolo Yesu. Etamboli ya bato mususu eza kosala te bazotonga na ba nzete na mabaya. Etamboli ya ba mususu eza lokola bazotonga na matiti. Etamboli ya ba mususu eza lokola bazotonga na mabanga ya talo. Mena Bible lobi musala ya mutu na mutu ekomonisa mananzo na nani na moto. Soki lolenge na yo ya kosalela ezalaki na banzete, ezalaki na mabaya, moto ekotumba yango nyonso ekomi poussière. Et okotika la kozwa récompense te. Molingami po ozwa récompense. Esengeli yo. Lolenge oza kosalela. Lolenge oza komemela bomoi na yo. Ekokako tonga likolo ya nkolo Yesu na mabanga ya talo. Avant to expliquer makambo ya kotonga wana, to sukisa na no verset, Bible lobi, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Pona nini balobi ndeko oyo azangi récompense, mais du moins akokota lola. Akokota lola, c'est parce que nkolo Yesu zakati na ye. Fondement ezali. Nekonanga, likambu ya récompense oyo bazali ko expliquer biso awa ezali kotala lobiko te, eza kotala kokota lola te, eza kotala konetola mate. Mutu nyonso aza na nkolo Yesu kati na mutema na ye akonetola mamukolo wana, akozala elongo na nkolo na mapata. Maintenant
kosambisama oyo tokosambisama na tribunal de Christ eza kosambisama oyo moko na moko akoyeba komona lolenge nini asalelaki Nzambe. E soki lolenge osalelaki ye ekozala ya kitoko te, okozwa na yo récompense te. Donc okozanga récompense, mais lola okokota na yo pona nini ondimelaki nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Donc balingami naza na besoin tosala différence ya lolenge ya etamboli na biso pona lobiko na lolenge etamboli na biso pona kufutama mokolo nkolo Yesu akoyeba na koya. Ndeko nanga yeba boye tango yo nanga tozondimela nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, tosengeli kotambola na bomoi ya kobanga Nzambe, tosengeli kotambola na bomoi ya musika na masumu wana pona lobiko na biso. Parce que soki yo oza kotambola na bomoi ya masumu, eza komonisa ete oyebi nanu nkolo Yesu te, ozwi nanu lobiko te, obongwami nanu te, oza digne ya kokota na lola te. Eza mateya ya sasa epi te. Mateya oyo tozali kopartage awa eza baye oyo baza kobanga Nzambe, eza baye oyo baza ko babongwami kati na solo, eza baye oyo tango bakokufa bakosekwa bakomata na lola, eza baye oyo soki nkolo Yesu akuti bango sikoyo bakonetolama. Donc makambo nazali koloba na ntina na kotonga awa etali sali te, etali kokota lola te, etali kobongola mutema te. Mateya oyo eza bato basi babongwami, eza bato oyo bazotambola na kobanga Nzambe. Mina Bibili ezali koloba na biso basengeli kotonga likolo ya nkolo Yesu. Mina kotonga likolo ya nkolo Yesu elingi koloba nene. Bibili ezali komonisa na biso soki otongi na mabanga ya talo okofutama, parce que atako moto ekotumba mabanga wana, mabanga wana ekosika te, ekokoma putulu te, ekokoma poussière te. Mais soki otongi na mabaya, otongi na matiti, molingami moto ekosikisa yango, atoko kota lola, mais yo okozwa lifuti te. Maintenant balingami eza nango simple. Na likambu ya kotonga na mabanga na talo, na likambu ya kotonga na mabaya to matiti, ezaka na makambu mibale: kosalela Nzambe na molimo pe kosalela Nzambe na nzoto. Ndeko nanga, kosalela Nzambe na molimo eza kotonga na mabanga ya talo. Kosalela Nzambe na molimo eza kotonga na mabaya, eza kotonga na matiti. Maintenant nalingi mpe komeke mpe ko expliquer mpe biso likambo oyo. Maintenant po tokoka ko se comprendre vraiment malamu malamu, naza na besoin to yeba likambo oyo. Nkolo Yesu tango azali kosola na Nikodem, aza koyebisa ye na tina na bomoi ya bomoto na bomoi ya molimo. Nkolo alobi na Nikodem tango dikobeleke kotala ye na mwa butu, parce que azalaki kobanga banganga Nzambe. Banganga Nzambe baloba moto nyonso oyo akosapproche na nkolo Yesu bakobenga na ye na lingomba. E ba ebele vraiment babandaki kobanga komona na nkolo Yesu na misu boye. Même soko tali mwasi na oyo abotamaki aveugle, nkolo Yesu amonisaki afungolaki misu, tango babengaki bapara na ye babangaki koloba aza mwana na biso azalaki aveugle, babangi koloba ke nkolo Yesu mutabikisi ye pona nini bakobenga na bango na lingomba. Abika ke non mwana asi akoli botu na ye moko. Tango Nikodemo ayaki kokuta na nkolo Yesu, aza ko apprécier nkolo Yesu na makambo oyo nkolo Yesu aza kosala, mpoka ozote abie ba mikambo zosala ifo kozala Nzambe. Molingami motei mwana na Nzambe, yokanga malamu. Tango nyonso muto azali ko s'intéresser na yo,
na onzamba za ko salela yo na onzamba zali komonisa kati na yo zala lokola nkolo Yesu. Nkolo Yesu azalaki ndenge nini? Okoya okokumisa onzamba zo sala kati na ye, okoya okokumisa o nzamba za koloba na kati na ye, na nkolo Yesu akotala nano mutu oyo azomona nzambe kati na nga eske asi abongwami to abongwami nano te. Ndeko na nga tango bato bazali koya pembeni na yo baza komona bonzambe, baza komona loboko na nzambe kati na yo, yo lokana no koyeba eske baza kati na nzambe to baza kati na nzambe te. Tango Nicodème ayaki nkola comprendre que non, Nicodème azana no kati na bonzambe te. Hata kwa aza kotia maloba na nzambe abongwama nano te. Alobi na Nicodème osengeli kobota mambala ya mibale. Nicodème a comprendre makambo wana na bomoto. Abi nasina komi mubange no. Nazonge suta libumu ya mama nanga pona botama. Nkolo amonisi na Nicodème wana eza kobotama ya bomoto. Menga nazali kolobela kobotama ya molimo. Et Ponkolo a différencié bomoto na bonzambe, nzoto na molimo. Na verset 6, alobila kelo komoko ya mutuya. Alobina Nicodème, il y a chapitre 3, il y a Jean. Alobina Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Elingi kolobani, nkola bandi na naissance. Naissance eza débit ya vie ya moto. Toloba débit ya likambo nyonso. Soki ezali na bomoto, eko continue na bomoto, eko suka pe na bomoto. Débit ya likambo nyonso. Soki bandi na bonzambe, eko continue na bonzambe, pe eko suka na bonzambe. Yango na nkola azali koloba na Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nakanisi to comprendre likambo oyo que soki eloko ebandi na bonzambe esengeli e continue na bonzambe pe suka na bonzambe. Soki pe eloko ebandi na bomoto e continue na bomoto e suka na bomoto. Maintenant tozonga na contexte na biso ya kotunga likolo ya fondation oyo ezali nkolo Yesu. Musala na nzambe na utaki koloba okoki kosala yango na bomoto, okipe kosala yango na molimo. Tobanda na basali na nzambe, tobanda na bapaster, tobanda na batei, tobanda na baprofete, tobanda na baapotre. Pasteur oza kote ya maloba na nzambe, mosali na nzambe oza kote ya maloba na nzambe. O dimanche ngande mna koteya, mercredi ngande mna koteya, vendredi ngande mna koteya. Yo otelemi na koteya, okipe te. Nzambe asimbi mutema nanga na te ya maloba nini. Nzambe asimbi mutema nanga na leisa bana na nzambe maloba nini. Non, yo na bomoto na yo. Oh non, na yo kaki mutei boye. Oh non, natanga ki livre boye. Oh non, tango natanga ki bible boye. Na ndenge na yo molingami o prepare mateya na yo oye na ango liboso na bana na nzambe okomi koteya. Fondement ya message na yo atako eza bible ndozo teya. Mais fondement na yango eza cher. Nzambe te mutu asimbi mutema na yo osimba verset wana. Nzambe te mutu asimbi mutema na yo orienté maloba wana na lolenge wana. Mais yo oza na besoin ya mbongo, oza na besoin bato ba seme, okomi koteya mateya po bato ba seme. Okomi koteya mateya po bato ba mona miracle. Donc à ce moment-là molinga miracle oza na besoin monana. Semence oza na besoin bato ba kwa konani kosala eza kouta na bomoto na yo. Motei wana musala zali kosala aza kosala ngo na nzoto. Elikolo na nkolo Yesu aza kotonga na mabaya, aza kotonga na matiti. Etango nkolo akoya misala wana ekozika na moto. Ndenge abongwami akokota na elola me akozwa lifuti te. Parce que lolenge oyo azalaki kosalela eza na nzoto, eza na molimo te. Yo mosali na nzambe oye ono nzamba lakisi ngai na kati netongawa moto moko aza na $100 aseme
tango ozali kosakola maloba wana nzambe te moto alobi na yo. Yo moko kaka na posa ya mbongo ndenge pasi eza na yo okomi kokosa na masakoli na yo. Mosala wana ozosala bana na nzambe bamoni mosali aza kosala mosala me azosala yango na nzoto. Molingami eloko nyonso yo mosali na nzambe okoyeba na kokommunike na peuple de Dieu esengeli nzamba mettre yango à cœur. Esengeli nzamba alobela yo yango. Soki te oza kosala na lolenge ya nzoto elikolo na nkolo Yesu ozotonga na mabaya ozotonga na batiti okozwa lifuti te. Bandimi pe lokola nzambe alobi na yo ngonga ya kokende ndako na nzambe ekoki telema kende ndako na nzambe ozobaluka 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 oke na ndako na nzambe na ngonga oyo nzambe alobaki na yo okoma te. Oui okomi na ndako na nzambe, oui oyoki mateya mena kokende otosaki te. Yebe te kokende na yo wana eza ya nzoto. Oza lokolo oza kotonga likolo ya nkolo Yesu na mabaya na matiti. Molingami ozali na kati na ndako na nzambe ozali kopesa offrande na yo na makanisi na yo na mutema na yo ozwi soki 500 francs na yo ozwi soki 1000 francs na yo ozwi soki 10 000 francs na yo na ndenge na yo ozwi offrande opesi. Molingami oza kopesa offrande na yo ndenge omoni ndenge okanisi ndenge oyebi. Mosala wana oza kosala yeba yango ndeko na nga. Yeba yango oza kotonga likolo ya nkolo Yesu na mabaya na matiti okozwa lifuti te. Yeba yango soki olingi kopesa offrande na yo pesa offrande na yo ndenge nzamba asimbi mutema na yo. Tango nzamba asengaka moto offrande azalaka précis. Motuya eza autant okopesa na ndenge na yo te. Anania na Safira bapesaki offrande mais kanda ya nzambe ezalaki likolo na bango. Pona nini? C'est parce que Anania na Safira bapesaki na ndenge na bango. Nzambe alobi bapesa nyonso bango bapesi ndambo. Molingami yeba yango tango yo oza kosala likambo na nzambe na ndenge na yo ndenge nzambe alobi te ozosala yango na nzoto. Elikolo na nkolo Yesu ozotonga me ozotonga na banzete na mabaya na ba matiti. Mokolo wana misala wana ekotumbama okozwa eloko moko te. Balingami misala mingi ya nzambe tozali kosala yo na ndenge na yo. Oh naza na passe, oh makambo naza na blocage, oh naza komona neti bamvutuma, oh bamakambo nyonso wana na ndenge na yo. Nzambe te muto a révélé que oza na blocage. Nzambe te muto a révélé que oza envoûté na ndenge na yo. Namoni na matamangengenge 21 jours, na matamangengenge 7 jours, na matamangengenge 3 jours à sec. Molingami ba jeune nyonso wana ozosala ozosala yango na posa na yo. Nzambe te muto abengi yo, nzambe te muto alobi na yo. Molingami yeba ete ozotonga likolo ya nkolo Yesu me na bakoni na banzete na mabaya pe na matiti okofuta mate. Ndeko nanga po osala jeune nzambe asengeli komettre à cœur na tina na jeune. Soki te okosala yango te. Molingami makambo nyonso tozali kosala na ndenge na biso parce que moto akomi komona ke oh non namoni naza na mbongo awa tokoki koloue bainstrument, tokoki kosala baaffiche, tokoki kosala bainvitation, tokoki kokota na retraite, tosala campagne. Bosali bainvitation, bosali baaffiche, boloue, bogene, boprier,
bosali campagne wana epai na nzambe eyebani te. Otei nkolo Yesu, oui. Bikamwe kosalama, oui. Me musala wana nzambe te mukatindi yango. Euti na pusa na ya nzoto. Euti na ndenge yo moneli. Ozotonga likolo na nkolo Yesu na mabaya, na banzete, pe na matiti, okozwa lifuti te. Molingami, olingi kosala campagne, oui, nzamba tinda yo sala campagne. Olingi kosala séminaire, oui, nzamba tinda yo kosala séminaire. Molingami, misala nyonso ya nzambe. Otoza kosala na ndenge na biso. Otoza kosala na posa na biso ya bomoto. Yeba ete, nzamba za na kati na yango te. Molingami, soki nzamba bandi likambo, tika nzambe akomisa likambo na suka, basungaka nzambe te. Oyebi makambo, mosali na nzambe Abraham, asala, alingaki kosunga nzambe, esuka wapi lelo. Ebele na batu, baza kokende lifelo, pona kosambelaka nzambe aluputa, à cause d'Abraham. Molingami, ndenge totangaki Biblia, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Likambo oyo nzamba bande, tika nzamba continue yango, tika nzamba sukisa yango. Nzambe alobi na Abraham, yo, okokoma tata ya libota munene. Nzambe mutu alobi. Abraham atali mbula na ye, atali mbula ya mwasi na ye, abi mwaete. Non, mwasi nanga déjà akomi na 90 ans, en tout cas ça ne va pas mwaete. Mwasi pe alobi, en tout cas mobali, nzamba loba na biso tokosa libota munene. Bokoko elobi nini? Mwasi ya ndak, mwasi ya libala, azobota te. Azwa mwana ya musala na ye, apesa mobali na ye, bana wana baokoma bana ya mwasi ya ndako. Omoni lolenge kani, Abraham asungaki nzambe, bae kobota Ismael. E na Ismael, nde Koran ebimeli, na Ismael, nde ba mizima bazali, na Ismael, nde ba palestinien, baza kobundisaka Israel bazali. Tu vois? Donc, molingami basunga kanzambe te. Eloko oyo ebandi na nzambe, ekokoba na nzambe, ekosuka na nzambe. Soki nzamba lobi na yo molingami, okobala. Oui, akosunga yo ndenge akozwa libala, akosunga yo ndenge akobala, akosunga yo, akotambwisa yo kino maloba oyo alobaki na yo ekokisama. Donc, molingami, à chaque fois, tozako s'engager na makambo ya bonzambe, tozako s'engager na makambo pona nzambe, na posa na biso, na makanisi na biso, wana eza bomoto. E bomoto, eyokanaka na nzambe ata mukete. To mekempeko, tala maloba na nzambe, na Galate chapitre 5, Biblia eza koloba na biso nini. Galate 5 verset 17, elobi na biso nini. Biblia elobi na biso boye. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, ndekonanga, pose ya bomoto eza contraire na pose ya bonzambe. Ndekonanga, yoko kanisa te que, oh non, eza jeune quand même, nzamba kosepela. Oh non, eza ba séminaire, eza ba campagne. Non, 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 non. Jeune nzamba tinda yo.
na posa na yo te. Balingami ebele na biso toza kobundaka komba oui, mais komba yango nani alakisi yo komba? Nani amonisi yo komba? Nani amonisi yo ke oza bloqué? Nani amonisi yo ke non, ça ne va pas? Molingami nzamba zali koloba, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, les royaumes. Elingi kolobanini na vie chrétienne na biso molingami, yo osengeli nano kotala liboso oyo nzamba zali koloba na yo, oyo nzamba za nango bosenga nde yo osengeli ko privilégié. Bosenga na yo, posa na yo ezoya sima. Elingi kolobanini bosenga na yo, baposa na yo, tika nzambe asosolisa yo yango. Bible lobi na Matthieu chapitre 6, tolobaki na verset 33, verset 31, soko tali, elobi ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtis. Bato ba yebi nzambe te, nde balukaka makambo wana. Me ba o ba yebi nzambe, tata na bango na likolo ayebi ete baza na bosenga ya kolia, ya kolata, ya komela. Elingi loba nini? Bato o bayebi nzambe te, na bomoto na bango baza koluka kolia, na bomoto na bango baza koluka kolata, na bomoto na bango baza koluka lisongi. Me baye oyo bayebi nzambe bazo luka te, bazo talela nzambe, bazo tambwisama na nzambe. Napesaka exemple oyo tango nyonso baninga na biso ya koteka, ozwi fond ya commerce, okobanda koteka nini? Tika nzamba mettre à cœur nini osengeli koteka, kotala wenze te, kotala batu te. Oh non, mikolo oyo onde ezotambula ngape na kosa, oh non, mikolo oyo onde, non, wana eza bomoto. Ba o bayebi nzambe te basalaka bongo, ba o bayebi nzambe batikaka nzambe a orienté bango na likambo o basengeli kosala. Lolenge wana nde nzamba azali ko prendre soin ya baye o ya ye. Molingami lolenge moko na musala na ye, musala na ye ekosalama na lolenge na ye. Lelo ebele na batu baza kosala musala na nzambe na lolenge na bango, na ndenge wana baza kotonga likolo na nkolo Yesu na mabaya na matiti e bakotika kozwa récompense te. Tu vois, okotala bayembi mingi balbum na bango ya liboso, en tout cas ezalaka kitoko, bonzambe monanaka e bayebanaka na yango. Me balbum ya mibale misato mine ezolanda ekomi mobulu. Pona nini? Okomona na oyo ya liboso ndeko aza vraiment koluka nzambe, aza koyoka nzambe, aza kozala orienté na nzambe. Mais tango asi akomi kombo isalami bayebi ye, c'est fini. Akomi sikoyo kosalela kombo na ye, akoyemba banzembo ezanga tina, akoyemba banzembo eza kutu ata biblique te, akoyemba banzembo eza kutu ata na fondement biblique te. Mais ndenge asala deja kombo, akomi kozwa kaka ayembi miziki na kati makambo esukeli wana. Yango komona ata nzembo ezoyemba mandenge nini eza penza kosunga mutu te apusa na présence ya Seigneur. Molingami tango nyonso oza kosala makambo ya bonzambe na lolenge na yo ya bomoto, ozotonga likolo na nkolo Yesu na mabaya na matiti epi okozwa litomba te. Osengeli kosala likambo nyonso kolandana na ndenge nzambe azali kolobela yo. Molingami makambo oyo nzamba alobaka na biso tosala mpona ntina na ye, bomoto ekomprenaka yango te, bomoto eyebaka yango te. Yango wana molingami na biso apôtre Pierre, nkolo alobi na ye pusa bwato bwaka monyama. Pierre alobi me nkolo nga naza spécialiste ya pêche, na butu nde bambisi balongoka na se ya mai bazomata likolo po baya kolia. Tanto bwaki file wana tokokanga ye na moi bango nyonso bakiti na se,
tozwela côté nkolo alobi Pierre nga na lobi na yo tindika bwatu bwaka monyama. Pierre ndenge aza kosala likambo wana liboso ya bato nyonso bazotala ye alobi eza nga te. Soki naza kopeshe eza nga te, nazo peshe parce que ye alobi. Molingami tala ezaleli ya mokristo nyonso na likambo nyonso asengeli kosala. Tango nazo pesa offrande oyo eza boye te nde nakanaki kopesa. Nazo pesa parce que nkolo moto amete nga ke. Tango nga nazali kokende ndako na Nzambe eza ngonga o te nde nalingaki kokende. Soki naza kokende parce que nkolo moto alobi. Mateya oyo yango te nalingaki koteya. Soki naza koteya oyo parce que nkolo moto alobi. Tala lolenge ndeko nanga okotonga likolo ya nkolo Yesu na mabanga ya talo eko permettre na yo tant tozala na tribunal ya nkolo na mapata okoyeba kozwa motole na yo. Tala molingami oyo nalingaki tokokempe ko partager ngai na yo na ngonga oyo que tosengeli koyeba kosalela Nzambe komema bomoi na biso na lolenge oyo tango nkolo akoya toyeba nako futama. Vraiment Nzambe apambola bino balingami akoba kosunga bino na kozwaka bamega enfin ke bolanda maloba na Nzambe elongo na mose na Nzambe Pasteur Kitoko na télévision na biso Koinonia Nzambe